bango mutu bazo rendre bandeko na biso pauvre soki lelo bandeko bazo souffrir parce que ba mikonji basa misana bango malonga te tala mboka mobimba mutu okola Dani Bokombe a se présenter député na Mbandaka siko bata Kongo bazaka nini soka sombe bango sac ya fufu apesi bango mweloko akomela ba mone muta malonga nzoka nde zoba moko bangi bakomisa député eza koloka yango bomoni ba mboka na biso ezo ko avancer te il suffit ka mutu akangisa mbongo moko boye akene na mboka moko boye asala basadaka bazu bapesi poste atombo pesa batabwe poste bomoni lobi buzoba na buzoba eza mawe eza mawa ata mutu olingi batuki obi ke popoza la kimia soko olingi mutu te kokende na ba chaîne na yete kotala te biso tout mutu aza parfait azate mutu obina bozo fingela Yvette lelo ye pasa na mabe na ye pasa la ki mabe na ye moninga pa riposter donc mutu malamu azate eza bien te ya bien te bandako ya Kongo eza na basaki ya fufu na bandako biso akuto tshaka basaki ya semoule ozwi mwa nini moko tie mais bandako ya Kongo eza merci beaucoup Esther Adassa bandako ya Kongo kuta sac ya masangu sac ya fufu okuta banini belebele mais bazo kosa de l'air mieux bandeko ale yango bino batoyo bozaka na bwana Kongo bozo finga batu bozo ya sake Kongo pe toboite Kongo pe zamboka mais Kongo eza na ba norme te misala eza te bino mo bebi de boluka bambongo na bino ba commerce pe malongo etambola akuna te po ba commerce nyoso minene basi mikonji na bino bakanga yango et ate que soko ok Turquie oye koteka bilamba nde okomi na mbongo oza na moyen de vivre et ate soko ok Chine oye koteka biloko okomi na mbongo wande na moyen de vivre tebi ke mingi bomona na akuna oyo batekelo voiture à 10 000 bosombi oyo toka kasa ngo basi ya Kongo ba na mbongo bino mo boyebi sika ba mbongo na bino ewutaka po tomona ba entreprise te tomona ba fiche de paie na bino te toyebi sika bosalaka te ba mbongo na bino mo boyebi ndeko na nga so oza na eloko te. Évitez que on mendiant na miso bateau. Évitez mais apprenez aussi à être simple dans la vie. Apprenez aussi à être simple. Botika ya sa déménagement nae. Ata ezanda ko babimisi aza mutu ali boso te babimisa batu na ndako. Na poto kutu baso benga na batu na bandako bandeko nanga. Boyebi combien de bandeko babenga na bango na ba HLM na poto. Na poto sika ba aide ezali momo na pena ndeko a préférer na sombe lamba a somba saki ke afuta ndako bate belé même na confinement ba benga na batu na bandako eza réalité eza réalité bantu bazu ba chance ba yenzela poto ba bimisi ba 1 euro te bongika batu nyonso tout pourquoi bongika parcours à batu nyonso za ndenge moko yo ye poto lelo. Allô ma belle. Allô Maman Congo, bonjour. Bonjour ma belle. Bonjour Maman Congo. Bien et toi ma chérie? On est intervenir dans la Kamba Yvette. Oui ma belle, on t'écoute ma chérie à moi. Parce que non, il y a des chinois au Baya Kofinga Yvette. Mutazotinga bango azamie placé te Kofinga Yvette. Parce que yé moko na Kishasa afutela apenda. Tomona ka musa bandola banona Kishasa Mama Congo. Maman, est-ce que batu ba finga Yvette baka ba chinois? Toyebi te pour que bo ba chinois mais batu ba se belé. Finga Yvette baza ba chinois batu ba finga Yvette. Ah. Même si on continue à balayer, on a des Chinois, et tout ça là. Même il est le temps où Chantal Bola, ça qui live, les Chinois, comme Chantal, Singa Yvette, là bas commentaire, tu vois. Karine a foutu l'andaku, et tu veux rendre la temps combo nae. Na Kishasa, tout le monde a dit Sinjo abim ça va caler son nae, hein. Tout le monde a embêté à balayer pour là, là. Donc, aza mieux placé pour nos filles à Yvette. Peu moto a ebimisi babilo kwa Yvette Mama Congo. Dani Bokombe a sel makambo ebele. Dani Bokombe akenda ko simba tiki si pa maman na Chantal. C'est ça. C'est ça, aza na image à ma bé. Mais oui. Akota banda kwa nganga yena Manuela. Po ba bo mama mingi na Chantal. Dani Bokombe a bosani.
Maman, nga personnellement, ba kombo bochaka na ba groupe wana o ba chinois, ba américain, ba londonien, tout ça bolimbisa nga sika nsuboza bande konanga. Na komo mono dirait ça na ngo bongo te, eza ba démon moko bo batama, bazo batama na ba faux compte mo pona ko emilia ka batu. Parce que mutu suta kokola ta image moko boy ayeneka ko finga Yvette abata comme ebika Yvette na ba chinois ba yokana te, ba batami kana sima ba chinois. Mutu suta ko finga mutu boy ayoko finga ba chinois comme ebike ba chinois na ba londonien na ba américain ba yokana te, abata mika sur l'éthique wana bamde konanga botika. Toza ba chinois te, toza ba américain te, toza ba londonien te, toza ba congolais de Kinshasa. Nous sommes des Aïrois, drapeau moko. Tant ozo finga mutu tala famille na yo, limbisanga de konanga loba na yo. Non mais parce que mutu nyonso na vie ana ba étape ale kaka. Lelo tom so tozo mona Yvette boyelo bia Yvette to yebite. Pourquoi tu retiens point na na vie à mon azo débrouiller na Kisasa azo lia na oya kokeli nano vanda te na live na ebo abande senga mbongo ngana na ngai na nyoti tout américain te yo ça me passe partout oui donc otika ko finga ka mutu to yebi vie à mutu ke to yebi biso so Kisasa nde moto epela yani bokombe soit disant ya tambola à côté ya nani ya mwasi ya président na biso mais vie na ye eza vraiment pasi hein nani bokombe alali tina ba nani ba waleta mais ana azoko futa ndaku te mais c'est grave basi konzeka vanda kimia merci beaucoup kokeli ok donc simba tite kwa ko prouver réseaux sociaux. Merci beaucoup ma belle. Bande onanga nga penda na eli mingi Dani Bokombe. Na eli nanga ba kiri wana te. Nga na koma na ngai likambo bimit na ye na topesi moi opinion na biso pona nga toza biso tout ba congolais, toza biso tout ba zaïrois, toza na même drapeau. Ça sert à rien ko bomana so to bomana entre biso muko munguna ko ya yango toza na terre ko se concentrer na munguna te. Parce que biso na biso moko déjà nga l'amour du Congo eza déjà momoko ya munene ya bolingo na deux groupages. Naza na l'amour du Congo et puis naza na groupe Facebook offert à Bosolo ya mboka. Donc l'amour ezelo komoko ezoko englober tout. Arrêtez parce que ezana batu misusu bande onanga je vous dis la vérité. Beaucoup le ba oui eza ba chinois tu bazo finga kaneni. Ezana batu misusu mona afandika na ndaku na asepia na mabundi ya mutute a se transformer na chinois aye ko finga opo kendeka ba chinois. Ezana batu misusu azana américainité comme Monica Kebwebwe a se transformer bolongola na ba groupe wana bandeko okokena lola na groupe te okomema lisumu na kofinga ka kofingela ka mutu batute oza na droit ya ko apprécier qui tu veux mais kokoma esclave ya kofingela ka mutu te parce que tant liwe ya ka to yebite ni l'heure, ni le temps, ni l'endroit, pardon, ni le lieu au yébité. Imagine, yo, mutumoka fay nanda kuna est tranquille, azolia, yo kuna na ba commentaire, na ba page, ozo finga mutu. Na pourquoi on l'a mou quitté? Na tongo lali, on l'a mou quitté. Est-ce que zo quitté a kosenga pardon? Non. Ce qui m'a que boza na besoin ba matière, pour réseaux sociaux et tambola, biso tout au sala ba matière, mutuna ndenge nae, likambo, oh, soke bimi mutuna mutalobeli. Mais ça ba bloc comme souffle tout chakabino. So omoni ke mutu wana omoni mama Kongo na pasi oyebi ke pasi mama Kongo yo ze nemi fo sepela ko yaka no ko se manifester te nzamba ko frapper bien na ba sorte belé ako frapper et na makamso za réalité ya vie bozo nka réseaux sociaux te likamso tunde kwa zo traverser pasi wana em tout na famille na yo pasi ya bongo eza plus yo moni yango na famille na yo te dès ba biso twana ba famille riche te tozana qui cherche trouve. Nana tant que ne ko critiquer famille à batute, baliaki nini, balalaki na musi nini, balalaki na éponge nini, balalaki na mbetu nini. Mais bon, quand c'est ça la biso plaisir que toza awa, oza na moi confort mobe, baninga ba souffrir na Congo. Congo ne yambo capacité. Bat bazo lukaba bimangoti. Na bino bato ba Congo tokos na ebité. Yango nga na osenga na bino bandeko. Koya na réseaux sociaux c'est bien beau, mais vous aimez trop donner l'image que vous avez l'argent, vous avez tout. C'est vous qui êtes heureuse. Binoba oboza surtout na kin, binoba oboaka na média. Vous aimez tout, c'est vous qui demandez aux gens, mais c'est vous qui montrez que vous avez tout. Boza bisenga senga, mais c'est vous qui montrez que vous avez tout. Na ba biso okutola mukato kenda musa na tongo. Omona mutu mususu penzako, azo ko finga mama Kongo ze lokote, entel alekio, mais mama Kongo azana fiche de paye, azana retraite na ye lobby.
mais yo so mutu asalaka te oyo aliaka na mbongo ya bato bozoya pour comparer des fois attends boza fanatique des fois c'est trop bandeko nzamba sunga bino esika boza dani bokomenga na yela kiyo nga na yeli ba chinois te nga na yeli ba américain te na yeli ba to o songolo pakala te na yeli ne dani bokombe image ozakala ngo za image ya mabe olingi pe kolata kombo ya Denis Nyakero yo za mal placé pona ko sambisa muninga yo kota nganga to yoka yo na matoi na biso ozoba ke wi na kendela ki mutu boye na rozonga susu no bipona mwana Chantal yo Dani Bokombe yo moko awa na poto ba bengana na ndaku pa mundele leta ya mundele atinda ba wisie ba bengana na ndaku obundisi ba wisie oke garde à vue ok susu te bozela nanu ok susu kofuta na ndako ya ndeko na biso congolaise ozofuta te ofuta kaka wimo ya pamba me ya manevre ya tengu ya kikukuma ya kosu donc lelo futi 6 mois après futi 1 an après futi donc on a mal placé Dani Bokombe na ebite soki na mboka ngo soki na esiko zokende po okoma député soki batu batanga kuna bazalaka te soki batu baza normal kuna bazala te po bakende voter lokola yo okende koteka nzoto pa mutuni nango po amema yo na mboka na bino kuna po kende okoma député oteki nzoto pa nani Dani Bokombe discours nini yo osalela batu tala le passé ya mabe tala le passé à ma bé ndeko nanga eza normal te bandeko botikaka kotika kolata identité ko yako finga motu ya nga loba toujours olinga mama Kongo ko fingela nga batu te pardon na bona nga charge wana oyebi bénédiction ya nzambe soka béni motu bandeko boza na pesa bino version moko po ete ya bino pe bandeko oyo bozo sa ba publicité belé boyebi pourquoi nzambe asengaka Abraham mwana na ye. Parce que tant Abraham azaka yemoko azolela azaki trop azaki fidèle na Nzambe azaki toujours na herbe akuta na Nzambe po basolola ye wana mais tant Nzambe yoki mawakabite magana kimukolo na ye na kopesa ye abitala ba étoile nyonso to ekokoma ya yo okoza na nombre ya batubwe mais tant ekozwa mwana abosani Nzambe yango Nzambe atestaki alobi akopesa ngai Nzamba koko peso lelo soki bénédiction o nzamba pesi yo bozo ko utiliser ngo po bofinga batu bozo ko utiliser ngo po bosa ba rando bozo ko utiliser ngo po bosa ba guerre boyebi mutema nzambe te kaka nzambe o apesi ka nzambe o azwaka nzambe aza capable c'est Dieu qui donne c'est Dieu qui reprend soki nzamba moni ke bénédiction apesi yo okomi ko utiliser ngo po o se mokaka na batu okomi ko utiliser ngo pona kokende ko fingela kango batu nzambe peut te répondre ça nzambe mtapesa biso esengo mais nzambe peut mtapesa biso maya misu bozwa message on na légèreté te eloko moko te nzambe apesaka mutu pe koma It's not into your fault. Oui mamie envoie sur l'autre téléphone. Mamie, envoie-moi ça sur l'autre téléphone, s'il te plaît. Envoie-moi sur le 07 51 52 78 75. Envoie-moi ça là-bas. Attendez, ma mère m'a envoyé un verset biblique. Mais elle m'envoie sur Nina Mabé. Ah, na comment Nina. Mamie, envoie-moi ça sur les 07 51 52 78 75, s'il te plaît. Mamie, avant la carte, s'il te plaît, envoie-moi le verset en question sur le 07 51 52 78 75. Tu as ce numéro-là, tu as mon numéro-là. Envoie-moi ça là-bas, s'il te plaît. Vous comprenez la famille? Bino bomo na ngoka ka réseaux sociaux batu nyonso basekaki botika ina soni bokomi ko finga mais liboma rit bote bonjour à toi bokeba na nzambe wana nzambe aza parole nzambe za couteau à double tranchant bokeba nzambe ko senga ne asenga ki Abraham pesa nga Isaac wana ngamona pesa ki oye ya kozongisela nga ye
Boko koza na bénédiction na yo koza occasion de chute ya baninga te. Bénédiction na yo eza et koza te ke po et comme ofingisa batu. Ce n'est pas bien la famille. Ce n'est pas bien. Yo zui lelo o sepeli. Mais moninga kwa kozwa lobi oyebi te. Oyebi dimension moninga te. Bélix Sonia, muta obwa ke la batu ba jeton awazate. Il faut arrêter. Soki ni nanga ezo se paye sauter live nanga obimi pardon s'il te plaît na boba problème. Allô bonsoir. Oui allô bonsoir. Oui bonsoir Ndekolanga. Excusez naza na kata live ya Mama Congo. Oui ma soeur. OK, est-ce qu'elle peut intervenir? Oui maman, tu peux intervenir. OK. Donc maintenant qu'on passe dans Mama Congo on dirait Zoloba. Parce que ils ont un décalage hein. Ils ont un décalage. Donc ils ont intervenir non awa après au bimozongi non nakati. D'accord. On a la ligne qui intervenir pour maman nanga. Au moni vie otoza, vie ezana le haut et les bas. C'est ça. Yves Kalombo a sala mariage na vie. Wana baninga nena onyoso wana nan mibali ba moni bango kutu te ba rêver même mariage. Il est déjà ça la mariage. Yves Kalombo boti mwana na ye na kata mariage. Yves Kalombo ba camarade nini onyoso wana o mususu kutu na bosani kombo na ye azambinga boye abanda obete même masolo même ye moko ceux qui sont disant excusez o babenga mère de la Chine aloba ngona munoko ne be mishwa kala ezali Yves Kalombo abwaka maka déjà tongo ba prêtre ningi za la pebo ba kutoya ye Yves Kalombo aza parmi ba fille oyo basombela téléphone na cher na tongo Yves Kalombo aza pe parmi ba fille oyo pede toloba ke alata pe la mafutela banda kwa baliki mais lelo ndenge vie ezalaka Yves Kalombo a coûté na moins de ba réalité à vie parce que la vue vie otoza eza dans les hauts et les bas. Muta kolo ba ke banda vie na ye azalaka na d'excellence azati. Même ba homme d'affaires ba connaîtra pe ba échec na ba faire mususu au moins na succès na affaire mususu. Donc muto yo akoya abanda ko humilier ko finga mutu pona mutu ole kana mo situation mo bo mais ayebi avenir te ozo bongisa liboso azali boma. Parce que ngana par nanga elo ngana lo bakaka biso so toza ba famille ozo ke banda bo bazwa mususu pezo simba te. Yves Kalombo atano vivant, atano na kitoko na ye, atano pe jeune. Donc on a d'autres points à Emilia Seka Tonga Loba, aza mutali boma parce que ye mo ndenga zana mutolo loba, aza pe na ba réalité na ye o azo lekana wo, o biso to yebite mais Yves Kalombo to yebi on karapoza oni au moins alekana ba réseaux sociaux. Donc elo ngana ningena loba na par na ngaka eza yango wana vie eza na yo eza na le haut eza na le bas Yves Kalombo a viva déjà aza pe fiyo yo azo se perturber parce que la vie na ye asa le cas déjà moment moko ba bonne aza sûr ana confiance que lobby et kosimba parce que la vie n'est pas kutoya pe ozomona alekita bana kosenga kolela lela ami ridiculiser expliquer mon kiliba ça le cagnotte non à ça se tenir ferme par rapport à la réalité à les canons par rapport au merci beaucoup ma soeur bandeko nangai désolé pour la bandeko botanga ba kombo ya bandeko na live awa ouais les gens on a ndé mabete pour bino bolanda réseaux sociaux mais comme je vous dis hein que ce soit le passé ou le présent, Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Peut-être il y a un temps où peut azwa ki tozala ki te to ebite impression na azwa pe sabaninga. Peut-être n'est pas qu'on peut yvet abalaki ou yvet abotaki to ebite tozala wana te. Na yebi na nga pete impression nini. Peut-être yebi na tout na ye na moment na azwa mona ke yaza danger ko le kabaninga to yebite. C'est que moi je viens de dire ici, c'est pas la peine ya koya koloba. Oh yvet azwa na tongo. Balobi, vomez la fin d'une chose
que son commencement. Ce qu'on voit qui est cause obi mouton préféré que na banda vie na pauvreté na comme na mbongo que na banda vie na mbongo na comme na pauvreté après et ça na sensité cause qui na mbongo oza ngo lisusuté vomena za na mbongo te que na comme na mbongo après pour na mayele wana na bongisa. Donc ici tozo ko bimisa il fait mona malamu te ou bande comme sou bana mabete mutu moko aza malamu azate na réseaux sociaux tozo ko essayer ko bongisa nazo bois qu'il appelle mutu jeton te nazo lobake bandeko oyo bino bozo parce que ndeko na biso aboti bandeko obino bozo profiter ko bote andeko po ekomela bino ko finga bandeko mususu eza bien te soki bozu bénédiction yeba ko bomba bénédiction po lobi ebota susu bénédiction mususu mais soki bénédiction na bino ekomi ko sala ke bozu bénédiction po nzamba o permettre te ke omoni nzamba so apeso victoire nzamba apesa ki David victoire liboso ya Goliath mais David azotongo te pas comme ça mo humiliation po akomi sango ke wi ngai na zama kasi boya susu ko bundisa bokomona boya bokomona te David abaki le pourquoi tamba a beti Goliath a gagné Goliath objectif na ye nzambe zaki akomisa ye roi abandi kolanda objectif na ye ozo comprendre donc la vie c'est comme ça. Si vous binonde bateau boleka na réseaux sociaux, image oboye la kango, yako finga, boza ba mama mi bimba na bandaku, bana mike bazate, bande konanga. Même nga moko na lo babinois, j'ai fait beaucoup d'efforts. Je suis pas, non, je coupe non pour l'instant. Parce que ba intervention na bino zo me mangai na bandenge ke, bozo nga bo longolanga na nzela, bozo elanga Yvette Bwete, nga soutien na pour télé Yvette, ezana una déménagement, ezala zo déménager, ezala babimise lendaku nazo porter soutien te ke na ko fingele batu una bimise mwana malamu non nazo ko porter soutien pona Dani Bokombe parce que Dani Bokombe aza mal placé pona ko se moquer na situation ya Yvette Kalombo. Dani Bokombe est mal placé. Yango bomona nga défendre ngo tape na téléphone ouvert parce que je suis concentré dans ce que je suis en train de dire. Nga moko na liboso na bino na parfaitité. J'ai fait beaucoup d'efforts. Yako bima. Au moins la paix combien de fois depuis na koma ko bima ba te belé ba elanga pe ba live ya ko finga na ripostate. Batu suba kosaka mama Kongo fingi neti live moko na yaki na finga te bandeko live e fingi sanga obomona ba mibali ba bima ba finganga na finga te na yaki ko boma moto na yaki ko loba soki bomoni ke toile soki ngana zaki na ba preuve ya zemi ole batu batungisa makabo na ngana bimisa ba moko no sela ngo ba épisode te no sela ngo ba sous-entendu te na ko bimisa bandeko na kutena ndeko mwasi batinde nga image ndeko mwasi yangoyo mais j'ai fait l'effort pour ma finga biso tutoza nango koyeba koloba biso nyoso mais za na mutu mususu akanisi kayebi koloba nzoka ndi ayebi koloba te ayebi ne ko expliquer te ayebi ka ko finga mais soki yo fingi mutu ayebi ko expliquer yo omona batu baza concentrer peuple congolais za concentrer na mafinga mais mutu soko ko finga mutu babetilo maboko mais ndeko mso ye a expliquer yo moko fandi na miso bato sa semblant mais soko kelala osati pena ke explication wana ekoti toza na ba problème na ba famille na biso kaya Yvette oh yozo se moquer poza na réseaux sociaux ozo se moquer na commentaire kaya Yvette na famille no ezate ata mutu mo lelo mbonga lokati ya kofuta ndaku na famille note ata mutu mo na benga yote na famille no ata une fois que sunganga mbonga futa ndaku ezate sunganga babimisi nga biloko libanda nazana esika okende te nan babenga binote biso ba o babenga biso oyo tofutela batu susu ba loyer ozo zapena ke mbongo pena otala be emso jongo ke kangasuki mais ba bengo bi na suki na mutu alia una mutu balala na ndaku oponi nini ozimbongo chini ozisuko bwaki ka bongo zifula ochena mutu zo comprendre bandeko nanga botela makamni bozwa ka matia ya kofinga mutu moka zo vivre vie facile azate ta bandeko ne bazo souffrir na bamboka po baluka poto bandeko nyoso bomo na Maroc bakende Maroc po bafanda na Maroc te bakende Maroc po baluka nzela poto bandeko nyoso bomo na Grèce bakende Grèce po bafanda na Grèce te bakende po baluka destination poto te ba o bazo vivre kuna te bandeko bomo na ba Moscou zamboka mo facile te malili ezala kuna bata Moscou ba mela masanga makasi po ba vivre
na malili mo ya biso kutu awe kosa destination na bango eza baya kotoyo ndenge bafuti la banda kukuna toyebite ndenge baviva eza na bato misusu bakoma kijalelo na ba réseaux sociaux po bapesa bango ka mwa muke azali na besoin kofinga mutu na émission te mais soka sele émission normale ayebi ke tala mate bakomi na bango kwa kokumisa bato kwa kofinga po ayebi ke ekotala mamwa ndambu bapesa nga mwa muke na wafuta ndaku na osomba mwa pantalon vie eza compliqué vie eza difficile kozwa mwana na légèreté te kaka babino opi boka kofinga biso na ba commentaire makabo viva na bandaku na bino toyebi te bakonte bancaire na bino toyebi te bandeko na nga boza na facilité kwa kofinga mutu te po mwana ngoka eza réseaux sociaux ana finga na nga kaka comme na faux compte na finga mais yo moko yebi vie na ya réalité ozo vivre nous tous nous avons des difficultés tout ça ba moi mususu pele ozo mona pena ke moi oyo ozo kokate ozo koka kotenir te siko biso so na poto moko pe to bimana ba difficulté a combien bandeko ba na Kinshasa bandeko bele ba na Kinshasa ba viva na matolo muta kosa bino te la plupart a batu ba na Congo surtout o baza na média ba viva na matolo bandeko botika boluka matière mususu koma kofinga mutu na eloko te koyebike kokoyela yo mwana na yo ou mutu mona libota na yo mais mutu ozo na libota no so amoni ozofinga déménagement ya Yvette ozofinga biloko ya Yvette msusu yekutu ba déménagement musu na Congo esama na pusu po ya ngwane eza moyen na bango ya ba livraison ya bani ndefu tolwa ba camion minena wa na kala bato azosamba déménagement na pusu. Oui, azui pousse à louer à côté sinini. Déménagement ça na ngote ke bokendo kokanga ba photo ya moto. E botandenga bibisi basani. Ma biso oyo nyoso tout ça ba déménagement. C'est que ba biso to wando banga. To wando banga parce que déménagement lingo kuta mutu ndenge nini. Okutanga na bibisi ba valise à Louis Vuitton. Okutanga na bibisi ba valise à Dior. Est-ce que na poto to fana ba valise be na bandako? En tout cas na yebite mama. Ponga su bokoti awa. Sona la signal na kana ba deux valises amitié. Nana ngana ba deux valises ezakena ke moi week-end na ti moi eloko bwe mukolo ngana voyager tant to ngato voyager bamboka misika ba voyager to kena to koma koluka ba sac ya ba 32 ba sac ba valise comme na okaka pona banini bwe vraiment s'il vous plaît Dani Bokombe fais attention à toi oza trop oza mutu bo osa neti mwa boye mais oza kaka na ba scandale ya mabe nayebi te soki Denis Nyake wango asalaka nini amonaka te ke otambwa na kombone yango ba première dame vraiment nayebi te jamais bokomona mwasi ya Macron akende na ba futilité azala entouré na ba fille moko à terre on voit ça c'est moi à Kinshasa. Moi c'est plus Dani Bokombe nga kuteza te ko boyela nga ba chinois boyela nga ba américain boyela nga soki banani te c'est Dani Bokombe. C'est Dani Bokombe. Bagarre na bateau bazana bango kuna bagarre na bango moi ça me regarde pas. Moi c'est Dani Bokombe. Na mboka mundele kutozo kokate. Na mboka mundele ozata na fiche de paye te. Même mundele azoka moyo ozoke louer, ozoke ne riche na Congo, mais mundele azoka mo ke louer ndaku ya 1000 €, pourtant ozana RSA. RSA za pona bato bazana minimum ya ko vivre ko ozana le côté faut pas la vérité bato ba toucha RSA nous tous pauvre bazo aider yo na poto a oza reconnu pauvre mais na Congo kuna na zaka na première dame na zaka boy na boy mais il faut arrêter hein Dani Bokombe faut faire attention hein luko changer kimbinga zo nyoso tozana ngwana pourquoi cerveau za oka mukie siko lobito moko masu député ozo luka obanoka ko so mutaye ko sengo aide obanoka ko sambisa batu obanoka ko ridiculiser batu et ça normal hein ce n'est pas normal bandeko mama sumu mususu ya komema eza bo mema ngo bête moi bandeko nanga je vous dis la vérité c'est pour ça moi les gens qui aiment Mama Congo j'ai toujours dit à toi que si que ba finga Mama Congo koza no obligé à ko finga batute loba peut-être bolamo yebi ponanga loba pesa peut-être avantage moko boye ou compliment moko boye o yebelinga mais ko finga batute mama pona yebi lobi na yote na yebi na ngate kwa ko fingela nga mutu emsusu nga mokuna nazana ngate na tela kite babiso o nzamba message biso ba finga kana bango mais tu yaka quand même parce que ko saba misala bo c'est pas facile
Tomesana beaucoup mon sansabiso basaki moko. Obino tout bozande moko. Mais quand on essaye de s'en sortir, c'est vous qui boza bozo sabalinga kara na Sodome et Gomorre. Moninga zolinga tala liboso bino bozo zongisa. Parce que c'est vous qui faites des faux comptes pour insulter les gens. C'est vous qui alimentez les réseaux sociaux. Un soukou tesa na ngopi na bato basala bala éviter. Mais c'est vous qui venez commenter bande konanga. Bino boto na pas bostra. Yango bato ba sepe na bostra ndeni parce que bino boto na pas bostra. C'est toujours les mêmes personnes qui viennent insulter. Ato linga kamutu. Oyebi ke apôtre moko lingaka tellement Jésus. Nzambe na ngai. Tant Jésus lobi moko na bino oteka ngai. Ah moi je t'aime beaucoup. Ah ouais, botaka quand même ceux qui Pierre hein. Pierre abingai jamais na koko wanga na yo. Jésus talibwe. Yango méfiez-vous na bato bakeno fingela bino bato. Méfiez-vous na bato bakabiso biso tozai groupe boye. Bozu bomi pesi ba groupe, bomi pesi ba combo. Pierre wala kaka tanga lobi na Jésus. Bah maître, moi je t'aime tellement que jamais na koki kutuko wanga no. Jésus atali Pierre aseki. Abiso so kolela même pas 3 fois que yo wanga nanga. Bibo kasi ba bolingo boza ngona réseaux sociaux za solo. Babolingo yo mutu kuta fandi na mutu bazo beba na bongo bino bato kutu to mona un mot binoté te balika na réseaux sociaux hein. Judas était là parmi les gens hein. Mais tout monde faisait na ngopo ke finga batute démontrer ces mots c'est que tu es la kisa kaka oyo zali na kati ya jardin ba ko kanga Jésus apôtre moko azui épée poids akati moninga litoi Jésus aya zongisi litoi lobi mais combat eza ya boete combat oyote Jésus nzambe zama koki kopesa mutu bénédiction tina nobo ke finga bato nzambe alinga te parce que nzambe alinga bongo anga bana bana bino boye boke no pupola po yemo konda zaki wana même na croix ko le kate ba puissance eki na kati ya Jésus ata na croix te azongisi a réparer litoi abi combat oyozo luka yango yote eza bongo te la famille makambo tout avo finga moninga est-ce que la libote na nga situation o ezate yozo kaso finga Yvette nzoka ndozo na ndeko mo azo souffrir plus que Yvette ozo finga ndeko na yo yozo kaso finga songolo pakala nzoka ndeko no moko azo traverser situation wana neti nga comme na bike na ba famille na nga na ba situation ebele na du mal. Ah oui, un peu na minute pas na biso na Congo na ba liete na bosani ya biso na ke no critiquer na ke lukaso mutu muso alia kinini un peu pas na biso mo pe na ba liete tozana mbongo ngo tous les jours ya otinda na ba Congo non c'est pas bien bon tu n'as pas ba fingela bino batu bokendo pupola kuna mais non yo kasi nzamba se pena yo ngana yaka toujours na ba live na nga anabaka na lingi na nga mutu afingela nga mutu te soko moni kote mo ba fingi mama Kongo bike te mama Kongo za no bongo te yo teno ta commentaire kitoko ko finga no mutu pona nga te cheka commentaire oyo ya yo o apprécier kanga c'est tout ngana bona nga mambeze belé na mukili tozo bossa na ba vrai adversaire na biso lelo kutu bo soki ba binemi boko ma ba binemi belé